Makambo ya Davina apwa la famille ezo kendeka mabe, makambo ya Davina apwa ezo indisa kaka, makambo ya Davina apwa ezo bebisa kaka la famille libota eske bozali soki bosali awa bosala nanu makelele la famille kande na yebisaka bino famille libota toujours balobi tout le monde est famille libota donc yo bisika nyonso ozolandaka biso ozala nani en tout cas famille libota tout le monde est famille libota na famille libota tozalaka teke no ba oyo nde ba mataki ba oyo nde ba kitaki tozalaka na biso bongo te la famille toye kolala kolamukana ba dossier ya Davina apwa azangisi batu mosusu kimia Davina apwa azangisi batu mosusu pongi na minito to oloba ezana batu mosusu bazokoka na bango kolala te po Davina apwa azangisi bango pongi moyen balala ezate ezana batu bakangaka internet grande sœur nanu soki azwi internet awa ezalaka ka belle vie asali baza ba star nzambe belle vie mataki belle vie kitaki belle vie boye ezalaka ka bongo siko awa petite sœur pe aye kokanga internet actualité nyonso na mutu ya Davina apwa tiba te koluka papa ya Davina apwa papa yango elobi atande kona biso ko vodor alobi soki aza papa na ye kande boke ko bimisa ye ke no Davina apwa azo sondola papa na ye azo faire soigner ye papa na ye aza na problème a litoi Davina azo koka ko faire soigner papa na bango teme azo mibonga millionnaire et la famille est-ce que ata soki oza na mbongo dans la vie faut sunga batu nyonso ezana batu mosusu basungaka bango te tolobaka soki ezana mutu moko boye songolo paka talingaka bonheur na yo te ozaka censé ya kosunga ye oza censé ya kosunga ye te oza censé ya kosunga ye te Davina apwa botama na famille moko te keno bazaki na bango barishi te mais ye moko kaka nzambe asala ye grâce kande balobaka nzambe ayebaka ndenge nini ya kopona nzambe ye moko aponaka baoyo ya ye nzambe apona Davina na famille na bango Davina aye kobalana na mobala mbongo likolo nango Davina pe musala na ye ekomi pe kofuta eye kosala ke Davina akomi na bambongo eza bongo soki muto akomi na bambongo mosusu totalaka bisika touti mais soki bisika wana oyebi ke mutoyo alingaka bonheur na nga te ata soki naza nango nde nakopesa te mpo olingaka na yo bonheur na nga te bakabalaka mutu oyo alingaka bonheur na yo mutu oyo deja azalaka wana mpo na bonheur na yo yango mutu bapesaka soki papa na bango alingaka bonheur ya Davina te kande boke kosundola papa ya batu kuna boya ko mamika keno eza papa ya Davina to bon tokende nango bongo soki ye papa wana alingaka bonheur ya Davina te abundisaka Davina sala nini ami boma ye Davina ami boma agende osunga ye basungaka mutu oyo asepelaka na bonheur na yo eza bongo botika Davina apwa vanda na ba famille biso oto uti soki lelo batie ko sundola ba oncle na biso ba tata na biso eske to koloba ezana batu mosusu bakotikala koloba te bakotikala koloba soki bozana besoin kofinga Davina bofinga ka Davina ye moko pourquoi kokende kosondola ba soi-disant papa na ye ba soi-disant bandeko na ye ça n'a pas de sens cela veut dire que bo échouer na bino bo échouer botika Davina apwa vanda la famille sans plus tarder Marie-Jeanne Bololé ayaki na message tonton ya famille libota tonton Kovodor yepe azana message concernant batu oyo bazofinga Davina apwa alobi bosilama alobi penza bosilama bisika nyonso bozali toyoka nanu ba message nga ya bino mama Ines NM officiel nazozonga sima la famille avant na tiela bino bato asika nyonso s'il vous plaît veuillez vous abonner massivement tango bozo sabonaka pe bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga et la notification malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Ines NM officiel a obanotie la rabino ba vidéo ya sika bokozala directement informé kande na bete la rabino bisolo vous informer sur notre devoir tokoboya te tokowanga na pete eza bongo alors bolanda la famille on se retrouve juste après. Nathalie publication na lelo
Oh, bah, ça fait 2 ou 3 jours comme ça. Bon, un mois à l'anda, ma cambante. Quand des arabes ont beaucoup plus dans la chambre, dans le bête. Mais parce que dans le bête, moi, on a commenté parce que bakizengi, bandoki, bangoto bobo, bayuma, bafakwa, balidobi, bango vraiment. Ba commentaka ba bombi bilongi. Bilongi, ouais, bah faux compte. Donc, et puis, ce sont des faibles. Ba bitanga soyi, ba ngoto bobo, ba kizengi, ba lidobi, ba yuma, ba mbakasa, ba banga. Ba commenta penza, ami bombi bilongi. Ana faux compte. Ngai jamais na sala faux compte. Comment on paye longi nangana ki mama wana marijane. Na commenté. Nam obi papa Hubert, nga na fouté le papa Hubert. Le père de Davina. Oui. Papa Davina za na lopango. Moni papa Davina za mutapasti. Non mais. Azandi papa mo simple. Davina matalana de ongeleki, mama talana eleki alors. Non, to fouta ses parents. Non, ko fouta ses parents. Omoni na Bible bakomi honore ton père et ta mère. Et ta mère. Ezaka papa bofayate, ezaka maman milité, mais na ko respecter ba maman nyonso ba parents. Ba parents nyonso très bien. Nga ko le kana télévision pona finga parents muninga te. Ah oui. Oh. Mais on est comme nini. Papa Hubert c'est un bon papa. Yango pe na komaki na komaki. Nga koza bopo leki omoninga tamsu na bandi na liboko soit temsu elo moko emsu na zoka ki soit nini poto ebité ça arrive à tout le monde. Le montage aussi ça. Ezala montage ezala ninte. Papa Hubert amkolo. Soki azoka ki bazene pe ba tomona mutana na bando mutaza boye mutaza soki nini. Na tiemoi nini donc ça arrive. Très bien. Comment on baki azopola litoyi. Na sepeli na ngote. Très bien. Parce que papa Hubert azamu souffraté. Très bien. Aza vraiment charge à famille. Très bien. Nga na yebi papa wana na vanda na lupangu na ekute po na kenda kuna na yebi lupangu na endenge zaka na yebi vi o ba Davina bakoli nango sans ko flatter ponga flatter mutu te. Très bien. Nazala mutu te ko na flatter pa pesa nga pa le sanga non Davina kutu musika mais na olo ba pona yebi comment les baleki nanga ba nga ba obeta lisolo asarato la kutu ba yebi ba yebi famille na ba ona mbanda ba o regeti nga bité botika ba bité to beto na TV po nga una isi ba ngona na lobi yango ouvertement baleki na moni mo asuka na biso na avant dernier na biso ba yebi basarato lande ba koli ba marche et ça bien te biso to beta ta lisolo na TV témoignage wana ça témoignage là bi non Botika. On comprend? Ce que nous parce que nous avons témoignage à papa wana. A mutanzala te. Très bien. Oh azoki boelito ezo pola ya zangi aide non. Non. En tout cas bande unanga tout ça la part des choses ko. Oyebi soki nga nazalaki bata sesak. Nenga nazo ba photo. Nazana question moi bon na suka mama mais ozo pressé nga boye mais non mona batu ba osala lokwa ba na poto ba osala biloko moko boye bon ça ba super moko ba inga azanga na mukanda te c'est normal a oyane kinte musuba azanga mukanda te mais ça musuba azanga mukanda ya kapé donc obio comment la question na comment mais nazo kama papa ibe abote na miniature sur base de quoi bo finga Davina so bokoki Davina te bo finga kaka ye bo finga ye na mwana pe boti na miniature allez yepe kuna akomi bobotie mwana nanga na miniature bino pe boya mamukota na loka ngana ndubie koto kanga ozwi miso vimbisi okwamta na mort siko ba betie formule vimbisi miso vimbisi elongi échanger na forme mamwe âge na yo na âge Davina bo âge moko te âge na yo na âge Davina bo âge moko te ti bo vandela mwana bato mokie bo vandela ye bo ninga bo ba Davina nga sala nini nyonso to pesa binoka vertige bo Davina za mapangu bo Davina za bien bo Davina vivre bien na biboy c'est vrai on a bengi Davina asa olala c'est vrai so yu papa na wana o bino bo présenter biso papa Davina bo comprendre l'on a lobby ce qui c'est vrai
Pona minute on a souvenir Davina te moyena yeba ya solizate. So eza beka famille ya Davina. Nde bolobi ke famille ya Davina baki para papa na bango te. Soki c'est vrai aza papa ya Davina. Photo yeba Davina ki para ete pona nini. Soki c'est vrai te na makambo lo kuto bino bonga bo matisa. Na lobi boy botika Davina ki avanda kimia. Biso tu Davina to mona ninga kunda mama ne na oneng nyoso tu. Famille nyoso tu to la kana bozuite. Davina ninga zawana abuzara mutambongo ta bota mara na famille mbongo te Davina mobalo ayo bala inde ayiko lakse ke vi bazara boy. Vu Davina basomba mapangu Davina basala raboy. Pourtant bozolo ba yo mamovandi na plateau na yo bandi ko finga Davina bandi ko bimisa. Otali no forme na yo te ose longi za miso evimba formolo ba beta otilelo. Mamuzwe na formolo wana solution ko? Mamuzwe na formolo wana solution o ba beta yo o evimbisa o miso bongo o elongi koma lokwa ngubuli popotami. Mamuzwe na solution. Bino nyoso tu miso na minoka na Davina. Solo zwi makolo mikie na bino, mama moteki na bino. Tala bo tika to beta na babordi kitoko. 2026 muto banga ni muto azati. Nathalie publication na lelo. Oh bat basinga ça fait 2 ou 3 jours comme ça bon. Et mon alanda makamba onte. Quand des arabes ndako ngaza beaucoup plus na chambre na mbetu. Na publication za mbetu mo wota ataka na moni yango na commenter parce que bakizengi bandoki bangoto bobo bayuma bafakwa balidobi bango vraiment bakomantaka babombi bilongi ouais ba faux compte donc et puis ce sont des faibles ba bitanga soyi bangoto bobo bakizengi balidobi bayuma bambakasa banga bakomantaka penza ami bombelo ana faux compte ngai jamais na sala faux compte komona pe longi nangana ki mama wana Marie-Jeanne na commenter na obi papa Ibert nga na fouté le papa Ibert le père de Davina oui papa Davina za na lopango moni papa Davina za mutapasti non mais azandi papa mo simple Davina matalana de ongeleki mama talana eleki alors pour futa yevi à ses parents non ko futa ses parents omoni na Bible bakomi honore ton père et ta mère ezaka papa bofayate ezaka maman milite mais na ko respecter ba maman nyonso ba parents nyonso très bien nga ko leka na télévision pona finga parents muninga te ah oui oh mais on est comme nini papa Ibert c'est un bon papa yango pe na komaki na komaki nga koza bopo leki omoninga tamsu na bandi na liboko soit temsu elo moko emsu na zokaki soit nini poto ebite ça arrive à tout le monde le montage aussi ça ezala montage ezala ninte papa Ibert amkolo soki azokaki bazeni pe tomona mutana na bando mutaza boye mutaza soki nini na tiemoi nini donc ça arrive très bien comment on le bakio azopola litoyi na sepeli na ngote très bien parce que papa Ibert aza mo souffraté très bien aza vraiment charge à famille très bien nga na yebi papa wana na vanda na lupangu na ekute po na kenda kuna na yebi lupangu na ndenge zaka na yebi vi o ba Davina bakoli nango sans ko flatter ponga flatter amututé très bien nazala mututé ko na flatter pa pesa nga pale sanga non Davina kutu musika mais na lo ba pona yebi comment les baleki nanga ba nga ba obeta lisolo asara to la kutu ba yebi bayebi famille na ba na mbanda ba o regetinga bite botika ba bite to beta na TV po nga una isi bango na lobi yango ouvertement baleki na moni mo asuka na biso na avant dernier na biso très bien bayebi basarato lande bakoli ba et ça bien to beta ta lisolo na TV témoignage wana ça témoignage là bino botika on comprend ce que cela on parce que naza témoignage à papa wana a mutanzala te très bien o azoki boelito ezo pola ya zangi aide non en tout cas bande unanga tout ça la part des choses ko oyebi soki nga nazalaki bata sesak mais nga nazwa ba photo
Nazana question moi bon na suka maman. Mais ozo pressé nga boye. Non mona batu ba osala lokwa ba na poto ba osala biloko moko boye. Bon ça ba super moko ba inga zanga na mukanda te c'est normal a oyane kinte. Musuba zanga mukanda te mais ça musuba zanga mukanda ya kapé. Donc obi okoma la question na. Na comment? Mais nazo kama papa ibe bote na miniature sur base de quoi? Bo finga Davina so bokoki Davina te bo finga kaka ye bo finga ye. Na mwana pe bote na miniature. Allez yepe kuna akomi bobotie mwana nanga na miniature bino pe boya mamukota na loka ngana ndubie koto kanga ozwi miso vimbisi okwamta na mort siko ba betie formol vimbisi miso vimbisi elongi échanger na forme mamwe age na yo na age Davina bo age moko te age na yo na age Davina bo age moko te ti bo vandela mwana bato mokie bo vandela ye bo ninga bo ba Davina nga sala kanini nyonso to pesa bino ka vertige bo Davina za mapangu bo Davina za bien bo Davina vivre bien na biboy c'est vrai on a bengi Davina asa olala c'est vrai so yu papa na wana o bino bo présenter biso papa ya Davina bo comprendre l'on a lobby ce qui c'est vrai. Pour la minute, on a souvenir Davina, témoin y ba so les athées. So les appelés famille à Davina, ne bolobi que famille à Davina, ba qui para papa na bangote. Ce qui c'est vrai, aza papa à Davina. Photo y ba Davina qui para été pour nani. Ce qui c'est vrai te na makambo le couteau bino bonga bo matisa. Na lobi bo ebotika Davina qui avanda kimia. Biso tout Davina to mwana ninga kunda mama ne no nyo surtout. Famille nyo surtout to la kana bozuité. Davina ninga zawana abuzara mutambongo ta bota mara na famille mbongo te Davina mobalo ayo bala inde ayiko lakse ke vi bazara boy vu Davina basomba mapangu Davina basala raboy pourtant bozolo ba yo mamovandi na plateau na yo bandi ko finga Davina bandi ko bimisa otali no forme na yo te oze longi oza miso evimba formolo ba beta utilelo mamuzwe na formolo wana solution ko mamuzwe la formule wana solution o ba beta yo o evimbisa misu bongo o elongi koma lokwa ngubuli popotambi mamuzwe la solution bino nyoso tu misu na bino kana na Davina so ozwi makolomi kie na bino mama moteki na bino tala bo tika to beta na babordi kitoko 2026 mutobanga ni mutazati. Voilà, de retour na bandi ebela batuto ti kolanda ebela batuto ti koyoka tande na yebsa bino eza na ba dossier mosusu oyo to koya ko beta lisolo eza pe na ba dossier mosusu oyo de notre côté to kolinga pe koya ko beta lisolo te to ko préférer na biso to vanda na biso kimia toyoki awa tonton ya famille Libota tonton Kouvodor aye ko pesa ba message na ye toyoki pe mama Marie-Jeanne Bolonge yepe de son côté alobi akovanda kimia te yepe il faut aloba la famille ezo salaka pasi boyebi nalobaka toujours ba internet ya ba pays mosusu eza ba réseaux sociaux moko oyo batu bazoya kotombola ba star ya mboka na biso na mboka na bango plutôt mais biso internet na biso eza kaka place ya koyaka kofinga ka ba star ya mboka na biso omona penza ba papa mikolo na ba mama mikolo bavandeli penza mwana moke batuneti ba Davina apwa aza penza mutu opelisi penza kamera yo wana okomi kofinga Davina apwa yo kutu bien sûr to luka bambongo mais quand même to luka ka bambongo na ndenge moko bien to luka ka bambongo teke non okende ko linga ko ya kokosela mutu makambo okende olinga ko ya kosala mutu soki ndenge nini ça n'a pas de sens ya kosala analyse na yo na makambo nyonso o Davina lobi Davina soki lelo azoswanisa sila baza ba collègue il faut to yebaka Davina azalaka mwana ya Belleville te Davina abanda kibostar na ye epa ya V12 nde bisika Davina abanda donc epa ya Bela eza kaka soki rôle na ye monani yango jouaka soki yango bomona na ba film mosusu kutu Davina azalaka te eza te ke no Davina azana voyage azana ye na voyage te azali mais rôle na ye eza te mais batuneti kande toza epa ya Belleville toza na ba Nikita ba Parus
bana wana bamari ya longondo baza nde baproduit ya famille libota. Donc ndenge baza boye ata soki batourne te bafutaka bango, bafutaka bana wana ezalaka bongo. Donc bafutaka matayi kita bafutaka bango, mais batourne ti badavina apwa eza mutu na ye ayebika keno Belleville kandi aza grande sœur na ye a respectaka ye. Mais en ce qui concerne na basila baza ba grande sœur na ye, mais comme ye sila selon Davina a peu explication lobi soki lelo aswani saka sila, c'est parce que sila azwa makambo na ye na tonton d'Acosta basala ki mwa bezu na bango ya koloba keno mwasi na mobali mutu asala keti lelo o batu balobaka keno Davina na d'Acosta babima bazaki mwasi na mobali eza sila. Yango wana ti lelo epesa Davina apwa kanda ti bomona tonton d'Acosta eza na ba série moko abano solisa sila te ezalaki pona problème wana, mais si la senga bolimbi c'est pas tonton d'Acosta po ayebi ke d'Acosta pe azalaka malembe te. Yango bomona ka ni Davina apwa ti lelo azalaka toujours na kombo ya sila bisika nyonso akendaka. Ye kuto lobaka azozelaka ka mukolo sila pe akosenga ye bolimbisi soki sila senga ye bolimbisi wana nde akokata ba chantage oya salelaka nini sila. Siko babino obo kota makambo obo yebi ata mutu na makolo te ezaka pasi